peuple a se préparé tout ça na courage ya koloba parce que bakoko gérer mboka o net église de tout le baka amen ba eli biso lo moko mabe to lobi amen alléluia non 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 toye kola ko boya makamu mususu net loi oyo ya minaku oyo il faut to boya ngo na bengi population nyonso et la boza na province et la bozali wapi il faut to boya ngo to sangana to za la peuple moko tout ça la force moko pour na tobo yango parce que zaka combat IDPS baza bande ko na biso eza parti munene baza ba congolais biso nyonso to telema pour na tobo ya mibeko o ezali ko fragile ce que leki déjà basi ba fragiliser ba institution parce que bango bazo gérer assemblée nationale baza majoritaire donc ba loi nyonso ba koya nango na mabe na malamu kutu bango ba na ba loi ya malamu te ya bango ezala kaka mabe ya mabe non ba voter loi moko te pour l'intérêt ya peuple. Président de la République a fungola miso. Tolobaki a se désolidariser na accord wana parce que ça accord ya bondoki, eza accord moko za ko cadrer na intérêt ya peuple te. Donc ezala na IDPS baza ko se retrouver te. Ezala bango moko na PPRD baza ko se retrouver te. Mboka o eza mboka ya cash te. Yango na zolo bato ebele baza ba modèle na politique te baza ba modèle na société te il faut bayoka soni ko sala politique ngai personnellement soki na moni ke na pesi peuple bilan moko meilleur te je veux me retirer de la politique na ko sala sous politique te na koyoka soni même ya oleka na tribunal na assemblée nationale na proposer loi moko boye pour prévenir bino loi wana ekoleka te peuple aza marche pied na bino te boye pa na biso to voter bino donc to tinaka bino na assemblée pour na bol défendre biso hein pour na bo proposer ba loi o ezo cadrer na intérêt ya peuple maintenant boko mo proposer ba loi ezo cadrer na ba intérêt ya bino moko non ça ekoleka te wana boko mo na kanda banzengele nkanu ezo sala soni na ba honorable député au peuple aponaki yango ngana lobaka ebele bazalaki mal élu parce que koti kuna pona mabumu na bango koti pona intérêt à peuple te pona ko défendre ba valeurs républicaines te Balanja Congo France, oui, madame Nakacha tranche à notre sur la Italima sur la politique en Boka Congo. Les lots vraiment, Kola la Kolamkane, Balovara, Reza, habitude, mais Dieu merci. La pandémie, yo, tu écoutes instantanément la Boka, l'honorable Eldi Majikou, Oazali en Congo, au Pazali, Congolais locaux, la Congolais Nyoso. Pour le but, il faut télémer les cambo, il y a tribalisme. Il y a une division sur le Congo. Donc, sur l'année, il est par rapport, il y a loi Minaku. Loi Minaku, il y a un problème, il y a un problème. Donc, sur l'année, par rapport, tant qu'il y a Congo, qu'est-ce qui se passe dans le Congo central par rapport, il y a Makamboyo, à tout le gouverneur a commis que ça, Margot. Le gouverneur a tout le commis ici, Congo, la société privée, Monteroki Koloba naïté. Donc, sur l'année, par rapport à la question d'actualité, Covid-19, n'est docteur Miyombe a collé là. Donc, sur l'année, par rapport à l'arrestation, condamnation, et par rapport à la condamnation, il y a mon Mboka Vital Kamere. On va condamner qui est 20 ans la TGI à Gombe, malgré que va causer l'appel. Mais, chose grave, juge a prononcé qui. Mais ils en ont prévenu mon corps automonité Tilelo. De éviter. Ministère public a lancé avis de recherche. Le procureur général a lancé avis de recherche parce que moi, Mboka Mouyima, était place à Zaïbanité, mais le but de mon avocat naïe. Aleki na baitando ike alobiete moyima ba opérer cœur montema toko ebate hôpital nini adresse nini bakam toko sola le tolingi justice ezala équitable ezala te que ya parti pris au loi au mina ko lingi et les gars ensemble moi makambo ko lekana toko sola pe par rapport ya parcours ya IDPS les loto moni moi peuple na bayi IDPS basiliki bako silika par rapport ya loi Minaku est-ce que il faut fragiliser et bon la vice-président et assemblée nationale pour FCC bango baza majoritaire donc sur la paix par rapport à la question d'actualité ndeki pe fondation Dimaziku et ndenge za kotambola
Bonjour. Bonjour mon amboka Margot Nayambio. Na moment où le confinement est très préoccupant. Nayambio, j'espère que santé est malamu. Na kombo ya Nzambe, Nzambe mfumu kimbangu, Nzambe abanzengele nkanu. Na sengi kimia na bandeko nyonso. Nzambe a fortifié pe bandeko o babungisi bandeko na bango na circonstance oyo ya pandémie ya corona pe na ba circonstance mosusu parce que ezaka ka pandémie te muto ezoboma. Covid 243 peso boma o na bengi misère à peuple zo boma toutes les 6 secondes. Donc Nzambe asangisa biso na bonzambe na ye soka linga yo ke la biso mawa a épargner pandémie oyo oyo et neutraliser l'économie et arrêter makambo ebele à travers ce monde entier. Donc vraiment je souhaite une bonne santé na ba congolais nyonso ba kongomanya nyonso bisika bazali na o bazali awa na bandeko nyonso o bazuli bakwa kolanda biso. Topesi bino mbote na kombo ya Nzambe Nzambe mfumu kimbangu pe Nzambe abanzengele nkano. Moi mboka di maziku par rapport ya loi Minaku tout le monde lelo embouteillage tout le monde ba gaz et betami na palais du peuple peu population etelemi balobi non na loi obe Minaku to éviter ba motion ngo lekana kaka ya ba IFCC ba motion la muka tout le monde a dit quand il y a émotion la muka tout le monde idée. Moi mboka Jean-Jacques Mamba oto ebayi la muka moi mboka Vazaïba bavandi sui bango bakendaki mpona peuple to bakendaki mpona bambumu na bango na bahonorable mosusu baza kuna. Bon ezosala soni na ba honorable député au peuple aponaki yango nga nalobaka ebele bazalaki mal élu. Bazalaki mal élu parce que koti kuna mpona mabumu na bango bakoti mpona intérêt ya peuple te mpona kodéfendre bavaleur républicaine te. Na sepeli population a se préparer parce que le pays est en danger. Donc on a encouragé les Cambodgiens concernés par combattants IDPS et concernés Congo Mobimba parce que batumususu na lobaka baza modèle na société sous-souté par rapport ya résultat ba bilan na bango baza ba modèle la société te. Donc monsieur Obem Minaku a une initiative ya proposition à l'homme moko eza très dangereuse pour la République parce que ceux qui ont sali attention te proposition loi wana eleki mboka ekufi parce que bango bakozwa contrôle ya ba institution nyonso problème na bango ezani ba fragiliser ba institution ba fragiliser présidence fonction à chef de l'État. Donc alors c'est ba fragiliser ngo bango bazui contrôle ya parlement ndenge baza nango bazui gouvernement bazui nyonso et bazui même magistrature et si parce que dans ça il y a quoi maile na bango mabe baza kaka maile mabe parce que bazo banga justice pa bayebi ke baza na compte à rendre na justice bazo banga justice alors balingi bango siko babanda ko contrôler justice bango babanda nommer ba magistrat babanda révoquer nyonso bakosala ezala na contrôle na bango et puis ceux qui voient loi wana leki bazui sous contrôle ya CENI tant bazo contrôle ya CENI donc bazui contrôle ya élection échéance à 2023 donc ozalaka bango na bango bomoni ke mboka eza en danger donc biso nyonso to se préparer to telema ba député o baza kuna o baza élu o basalelaka peuple o babangaka peuple bomeka kotelemela mibeko wana biso nyonso bana mboka eza constitutionnel te proposition loi wana eza constitutionnel te donc toboya yango totelemela yango to manifester kanda na biso parce que la rie est constitutionnelle donc to manifester kanda na biso to lakisa bango parce que FCC azaka animé de mauvaises intentions. D'abord programme na gestion na ya mabe alinga continuer nango lisusu donc ceux qui bazui mibeko wana eleki mboka ebebi. Donc institution est paralysée, est fragilisée. Donc tout le monde a bango na institution nyonso na instance nyonso. Donc pour nangai en tout cas ekoyi ko lekate. Yango na zolo bato ebele baza ba modèle na politique te, baza ba modèle na société te. Il faut ba yoka soni, ya ko sala politique. Ngai personnellement soki na moni ke na pesi peuple bilan moko meilleur te, je vais me retirer de la politique, na ko sala sous politique te. Na ko yoka soni même ya ko leka na tribunal na Assemblée nationale na proposer loi moko boye. Loi o eza ko cadrer na intérêt ya peuple te. Non, il faut ba boyango. Bon, malheureusement, bango basa majoritaire dans l'Assemblée nationale, mais ceux qui sont l'Assemblée nationale, bah les gars, loi on a biso peuple to les gars, on doit utiliser par moyen constitutionnel pour na toi empêcher voir loi on a adopter. Donc peuple a se préparer. Na yebisa kibino na zo yebisa bino mboka ezokene soki totiki président de la République bomoni leo na lati béret rouge eza o bazo tonga na batailleur te béret rouge eza état d'esprit président il faut yeba ke azana ba béret rouge na Kisasa ba collectif ya ba leader kinois
to ali ebele biso na ba Alain Bolenge ba Lili Lumande toza ebele ba Timothée Lenoir o to bundela ka pona mboka to yebi Kinshasa oyo. Donc président il faut appeler biso confiance, président il faut yoka biso, il faut sangisa biso na vision na ye parce que biso to combattre le système wana to yebi bango, to combattre le système wana sur le terrain to yebi bango. Donc ceux qui président mitiki to boite ba conseiller ba uti poto bazali oui ba conseiller wana ba yebi réalité à terrain te ba yebi bitumba o biso to buni na FCC na terrain te. Donc président il faut appeler biso confiance, il faut azala na biso, il faut associer biso na vision na ye parce que ceux qui mibeko oyo proposition ya ba initiative ya obemina ko eleki to kufi. Donc nakanda binomo boyebi bango baza déjà na baza toujours animé de mauvaises intentions, gestion na bango za la mabe donc ba baki sous passe de cola passe déjà peuple azo souffrir au le botala no bo répondre na ba question. Oh, ils ont des préoccupations, ils ont relevé des préoccupations en peuple. Bino bozoya na ba proposition ba loi moko boye taillé sur mesure pour un avantage à FCC au le bokani sa population. Donc moi je pense que loi wana ikoyi ko lekate. Ceux qui bino bo lekisi ne bo mesana ko liam bongo bo lekisi boye ba ke biso peuple. Bo se préparer peuple nyonso combat o ezaka combat IDPST. Eza combat ya biso nyonso ba congolais na ba congolais nyonso. Donc loi wana iko lekate to prévenir bino. Loi wana ekolekate peuple aza marche pied na bino te boye pa na biso to voter bino donc to tinaka bino na ensemble pour na bol défendre biso hein pour na bo proposer ba loi o ezo cadrer na intérêt ya peuple maintenant ba mo proposer ba loi ezo cadrer na ba intérêt ya bino moko non ça ekolekate wana ba mo na kanda banzengele nkanu ya ngolo gozi makisa tata onda te ngana za ngunza za nini ngunza za prophète. Ngunza na français est un prophète. Donc makamuna lobaka yango ekokisama. La messager prophétique des ancêtres nzengelenkanu. Les ancêtres nzengelenkanu ont existé depuis mukile banda bazalaka. Donc basolaka na Dieu le Père. Donc bato mususu bayebi te ba o bayebi soki boza tembe bokeno tuna général Mvemba Nkosi place azali na souhaiter bonne santé. Donc les nzengelenkanu ont toujours existé. Bayaka bato mosusu bango babengaka bakisimbi babimaka na place Victoire bayaka misatu balimwaka je crois entre na 1964 balimwaka mais avant balimwa balobaka pa bato bayebaka place bakendaka te balobaka soki mboka ezo marché kaka bien te tokozonga mais tant tokozonga biso mongo te tokozonga ebele. Alors banzengelenkanu balobi oyo sa population à se préparer parce que mboka comme okende na danger. Président de la République afungola miso tolobaki a se désolidariser na accord wana parce que eza accord ya bondoki eza accord moko eza ko cadrer na intérêt ya peuple te. Donc ezala na IDPS baza ko se retrouver te ezala bango moko na PPRD baza ko se retrouver te mboka o eza mboka ya cash te eza mboka IDPS ya PPRD te ezali mboka ba congolais nyonso na ba congolais biso na président Tshisekedi to bundi na opposition tozaki na ye na opposition na ba Gabriel Mokia na ba Seth Kikuni na ba Noël Tchani na ba Moïse Katumbi na ba Jean-Pierre Mbemba na ba mwana mboka Martin Fayulu place azali na bandeko nyonso kuna na États-Unis na pesi bango mbote na confinement. Donc yaki bitumba biso nyonso cible na biso nyonso na Tshisekedi ezalaki na ezalaki Kabila ezalaki gestion ya Kabila to longo la gestion ya Kabila to longo lié siko lelo to mo benga ngo alternance démocratique alors il faut bato nyonso ba jouer nango donc alternance eko koza la gérer kaka na FCC na cacheté parce que mboka ezaka FCC eza ya cacheté donc congolais na pesi bokechwa ya mbombo de tanga lobaka peuple ya ndenge nini toza peuple ya ndenge nini to lamuka ya lamuka ya plateforme te to lamuka la ndenge ya kolamuka ya solo to lamuka conscience ezonga tozela bapayate baya kobongisela biso mboka tozela FCT eya ko manipuler biso eya ko sakana na biso lokola bimpuka banyokolaka peuple pasi ezali donc bango baza tranquille et puis tango eyindaka bango bakitaka na terrain te tango yindaka ba marche ba nini ba gaz lacrymogène biso ne mutu to enregistre kango ya ka bango te bango batika la kana bandako na bango batindaka basi na bango na ba poto na bana na bango c'est biso ne to na terrain. Alors comment to ko ndima to vivre ka ba pasi wana puis bango bazonga kaka na gérance ya ba faire républicaine non peuple soit conscience peuple lamuka ceux qui va continuer boyer donc on appliquer régime sans sel. Alors régime sans sel bo imaginer kaka ba ibisi mutu bon médecin sera proposer mutu régime sans sel. Donc tant ba oye biso yo mo na ka régime esi matin ngai donc ceux qui va continuer boyer to kopé sa mot d'ordre peuple parce que la rue est constitutionnelle. Donc wana ku des até go ba ya ko kanganga ba bando luka o no pesa tete to comme na niveau na te mais bozo pousser biso na niveau wana parce que peuple o ya za opprimé à se préparer. Donc défense c'est comme un moyen pour na
à se défendre. Donc, peuple à se préparer. Tout ça, on a courage, parce que Bakoko gérer Mboka on est église de. Tout le baga amen, ba elipso lo moko mabe tolobi amen, alléluia. Non 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 non. Toye ko la ko boya makamu mususu neti loi oyo ya minaku oyo il faut to boya ngo na bengi population nyonso. Et à la bosa na province, et à la bosali wapi il faut to boya ngo to sangana to za la peuple moko. Tout ça la force moko pour na tobo yango parce que ça ka combat IDPS baza bande ko na biso eza parti munene baza ba congolais biso nyonso to telema pour na tobo ya mibeko o ezali ko fragile ce que leki déjà basi ba fragiliser ba institution parce que bango bazo gérer assemblée nationale baza majoritaire donc ba loi nyonso ba koya nango na mabe na malamu kutu bango ba na ba loi ya malamu te ya bango ezala kaka mabe ya mabe non non ba voter loi moko te pour l'intérêt ya peuple ya bango ezala kaka mabe. Nane bazo senga susu ba 2000 micro ba bakisela bango 2000 vraiment na moment à confinement peuple azana passe peuple azana nzala projet wana ezaka déjà na mesa moi mboka Janine Mabunda akuta kengo déjà même na ku déjà ba proposer que déjà salaire il faut mata ozomona ya wana zoloba bato ebele na zolinga nga soko tanga ba Kongo te parce que comme kaka mboka ya ba juge soko tangi kombo ale ba ke funda yo baza ba référence te baza ba modèle te na mboka o na politique donc peuple azo souffrir. Peuple a souffrir donc Covid 243 et Zoboma. Corona kutu ego zo yotan malgré tout ça na ba structure la santé à malamute ego zo yotan 14 jours balugi ba traiter yo boko ko ezali mais misère ya peuple ezana kisite ezana remède te misère ya peuple go yela ka ba okufi o mané ba bazo kufa donc expérience ya vie ya congolais et comme muké. Donc Congolais comme la bonne comme na 47 ans on a koka sala na 47 ans na sala yango te siko na ndambo na tikali nango est-ce que na kokoka donc et comme ka survie yango to komolela mawanzambe bazongene kalmbo babilanga lela mawanzambe ebisa nzambe akitsa mawana na ba Congolais mawanzambe ba sali na nzambe o ba sala nzambe na bosolo na moment o nzamba lobi to zonga na bonzambe to lela kaka mawana ye to lela mawana ye on a besoin des institutions fortes. Toi, on a besoin de makasité na mboka. Par rapport à l'Assemblée nationale, la loi Omina ko sala passe min bande konanga. La loi ya peuple ezala raté, bourse kenda, nyonso kenda. Donc Congolais comme de vivre dans la naïveté moko boye ezokoka lisusu te. Donc moi jeune garçon moi comme koloba na balabala, il faut qu'il y ait les mana winner, atele mana Paris foot, so pas lié aller moto échauffé. Siko toi qui otika kaka bango kaka majorité opposition toi qui otika bango bana biso mukoni pe ba rolia pende ya bango bana baliaka croissant. Bana so rolia ali pa kanga journée 200 et comme 300 francs. Peuple lobby l'autre côté. Hein? Il y a une fondation, fondation Première Dame, fondation Maman Olive, fondation Maman Amida, ma fondation est belée. Beaucoup de bano elangue bandi, bano abaché qui bakola la libanda. Bano on a beaucoup négligé le lobby le baro comme Al-Qaïda mboka Congo. Ceux qui n'ont pas moi nan bozu bango te bon na ki mukolonde bo ko changer bango mitu eza pasi mingi. Mais moi mboka di maziku kotala ngambo il y a Assemblée nationale, tout le monde poste où il y a vice-président de l'Assemblée nationale, ils ont qui attribué, pas moi, l'amboka Jean-Marc Kabund, bah destitué qui est, la motion à moi, l'amboka Jean-Jacques Mamba, a dû accueillir, après avoir destitué dans l'Assemblée, IFC, il y a un manque d'argument, manque de courtoisie. Il fallait expliquer que bon 7 millions de ceux qui n'ont pas qui par rapport à ça il s'est pas présenté mais à quel est saisir il y a pas une tête haute à qui saisir concours constitutionnel tant à saisir bango tout le monde peut moi mboka Patricia Seya au Azala qui choix ya président de la République azamoko ya likasi parce que poste on est à rara ya bakatangé. Il y a l'Ikasi, tout le monde a dit John Collé là, au président encore député IDPS, Azaki na poste wana. Siko. Ah ouais, le comme mbutu loi mina ko ebimi. Au moins il est fragilisé. Ba voter moi n'amboka Patricia c'est avant dans la place na une kit na vice-présidente de l'Assemblée nationale. Bon, yango on a tolobi soki coalition to accord ya kinga kati zalaki pe pesa biso ba résultat boye donc eza accord oyo président de la République il faut se retirer parce que
tomonaki mwana mboka Marc Kabundu akinaki kokotisa asala qui appelle la cour constitutionnelle de façon que ba réhabilité au cour constitutionnelle donc c'est là qui réponse qu'ils allaient ils a fondé donc il faut pas tirer conséquence. Il y a coalition, il y a alliance na bango basali basala alliance nando kité baliaka nando kité so aujourd'hui nando kizana fourchette moulai. Donc il faut pas tirer conséquence. Donc tout ça là démarche ya FCC bazolu kaka ba fragiliser chef de l'état bazolu kaka ba fragiliser ba institution bango ba régner neng ba mesana ko régner alors ba sakana na peuple. Donc il faut to la muka to boya neng na lobby république eza église té. République eza église té to yekola ko boya yango c'est le moment parce que accord wana ya kingakati franc parler ezate. Franche collaboration ezate donc ba kuba ezali entre bango donc bazoluka ba ko isa mususu pona bango ba réunir en maître pona ba gérer ba institution ne ba mesana ko gérer alors ba cha mibeko na bango ezaka ka pona ko faire souffrir peuple eza pona bien-être ya peuple te o nyoso bango basala o na o bazoluka ko sala ezaka pona ko faire souffrir peuple donc ba crucifier mboka oyo Yesu kutu na kuruze bien parce que espoir ya résurrection ezalaki mais modèle bango ba crucifier mboka oyo espoir ya résurrection espoir ya ezate. Vraiment, par rapport à Makamba, moi, je Patricia Seya, tu sais, ngapé, motomo binanga mama marwa lukata moi mobile po basi batonga ramboka tete to pe sa chance basi bakomi otonga mboka et c'est comme ça la mienne le quoi ba lobby te kitone za ya ba accord baleka batika bango ba loi wana ba voter ça sert à rien pas qu'il na ba vote tout ça là le quoi la bino bozo fonctionner le quoi la bozo diriger mboka oh sur fond d'accord alors bo ponana le quoi la bino bolingo ko associer biso te na ba accord na bino biso toza bato FCCT toza bato AKHT alors ça sert à quoi ya ko kene na ba vote pour na ko tracasser peuple ko la sa bato ba spectacle na bino non bo voter mbala moko parce que bo lobby poste wana za réservé na cash alors bo ponana cash na bino le quoi président poni mona mboka seya ba legisa ye ah batika ko sala batu ba distraction ba théâtre où eza mal monté donc voilà donc ba to avancer mboka na ndenge mususu na ndenge peuple azolinga donc ba question eza ebele ba réponse eza ebele o ko apporter na préoccupation en peuple mais bazo lobela ngote bazo sala ngote donc bazo bunna kaka pona ba intérêt na bango donc c'est et comment ça la Sony donc ngakutu nazo mériter donc bazo mériter soutenga na benga bango ba honorable député donc on benga bango na bakomo na bango monsieur Boye madame Boye madame parce que beaucoup dans l'Assemblée nationale ils ont été mal élus donc loi o ya mabe o électoral ya nanga muté favoriser ki bato ebele ne lo bakomi ba député mais sur le terrain ils n'ont pas été élus parce qu'ils ont été sanctionnés sévèrement donc to lança ki modor pour na ko sanctionner FCC to sanctionner ki pe donc nanga aye na buzo banaye na parce que yango na zoloba nanga gestion ya nanga il faut ezala audité gestion ya nanga na processus électoral na surfacturation ya ba machine à voter wana ba machine à voler donc il faut rendre biso compte justice il faut interpeller il faut tout naye hein ba longola ye ba tsa batu ya sika hein eza sous et puis ba voter mibeko ya sika ozaki mibeko ya nanga te ba voter mibeko ya sika tozonga na deuxième tour ya ba élection mibeko ya sika oyo kozala ke non soko ozui soko ozui te to lingi ne bongo vraiment na biso Congo France to ko mokota na biso na troisième question ba mituna biso lelo mboka Congo pasi vraiment to ko kota motuna oyo mwa mboka COVID-19 coronavirus to ko minja na 6000 cas 6000 mais docteur Muyembe akoloba ete yé na 27 millions 300 000 dollars et bini le ministère de la santé à part non ba aide ba zui mbongo l'état bimisi donc à Monica a juste 1 million 1 million 400 bon ko ba million ko kende biso pepe par na biso wapi pour masque ngamo na ko somba masque ngamo na ko futa amende siko pepe ko bénéficier na nini après badon ko uta du part d'autres badon ekoya ba eko bimisa mokonza mboka 7000 tonnes o toka ki peuple chine ceux qui ba chinois fait ba pesa biso si le autre qui na 3 mois ou 4 mois il y a confinement to moni biloko wana ti o komona te ma oui moko ko likana wana côté ya makambo covid 19 ba déconfiner biso kaka to bazo koyoka soni
Bon, bazoyoka soni ya ko déconfiner biso parce que bango moko entre bango communication ya malamu ezate. Alors, combien de fois vous avez la communication à malamu na peuple? Mon été que baché peuple en doute. Peuple a comment le baké non corona ngo ezala ngote. Non, peuple. Maladie wana ezali. Si on ne fait pas attention dans ce pays, on va compter des morts parce que nous les morts on en a assez compté dans nos placards. Mais tu lingi surtout compter ba morte parce que bato bazo kufa na souffrance na misère. Alors ceux qui corona oyeye lisusu et aux la passe. Donc le peuple a se protéger malgré communication ils ont le peuple a se protéger na ba moyen de bord. Docteur Muyembe na landaki a lobi na mbongo wana touye azukaka 1 million 400. Bazo yi ba mbongo awa na boter ya ba ebele bele ba 55 millions ba 39 millions mais pour na ko combattre corona ndenge bako bimsaka 1 million 400. Donc un retard de paye il y a 2 mois sur 3 mois. Voilà, baza en retard. Mais comment batu oyo baza au front contre une pandémie baza mal payé? Et ça normal. Entre-temps, mbongo ebimi na l'état, entre-temps tozi ba don, tozi ba mbongo na ba hauteur il y a plus de 400 millions. Peuple azo bénéficier na ngote tozo yebate mbongo ngo ça nini ba chloroquine tozwa ki soki ba chango wapi to yeba kate. Union européenne yaki o ba créer chaîne de solidarité to mo na ngote ba chinois ba yaki o ba yena don avion mobimba to moni ngote. Be sikoyo bolingi peuple to bolingi peuple te yango tozo mona ke baza ba ennemi ya peuple balingaka peuple te bangonde ba ennemi ya peuple liboso balingi peuple te. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Donc peuple il faut se prendre en charge. Tarana nous ba masque oyeye ba don et pesa mi ndenge na ndenge mais peuple a bénéficier na ngote. Et ça passe parce que mais soko moni bango ba ba service na bango sur le terrain okanga peuple ko brutaliser peuple mutalati masque te bokangi pesa 5000 sala boye mais non bozwa ba masque bo pesa na ba service na bino ezokanga kanga baza ko interpeller batu soko moni mutu na nzela oyebisi na nuke non voilà tala pas dembe zali boye la taka masque opesi na nous conseil avant interpeller après soki omoni ke mutu ngasa nango te parce que mutu azoko ko soma na nous lipate alors mutu akene ko somba masque ya 1500 ndenge parce que masque ngo peso matama mutu na prix na e mutu akene somba masque ya 1500 ndenge donc soko okanyi bo interpeller aussi bon yo za nango te ndenge bon na pesi yo c'est comme ça. Parce que dans les autres qui ne sont pas bon banda kuna bango ba respirateur ba chango na banda kuna bango siko na ba don ezo ya bi ba ko bon na banda kuna bango donc franc parler ezate communication malamu na population ezate donc ba tuer en doute que malade ezali na mboko alors que malade ezali donc tout ça l'attention ba déconfiner biso mais ba pesa ba mesure nécessaire ba mesure d'accompagnement hein oyo aider peuple à respecter ba mesure barrière mais ceux qui ba pesa ba mesure d'accompagnement te donc peuple a ozala kaka abandonner moko au moins to kufa kwa bantaba awa donc c'est ça donc tona soko koma na suka lelo na kata masula politika mboka Congo par rapport ya procès à mwana mboka Vital Kamerhe o Rodrigue Musabo na Rose Musabo bakotuna ngai yango mama Margot makambo ekokoma ndenge nini donc soko lingola ta kitoko na kata Bruxelles il faut koluka boutique Tukin de Bruxelles kota Isère et pas Rodrigue Musabo na Rose Musabo Patrick Obumba bambote na yo bambote bele pa ya Prince Jucloina Motema Gisèle Tati, président Bols Kassayan, le Bols Motema Maman Riké Béa, Talara Maramba peuple ko sa pasi, Bisokara Tonio Kwamara, Bangonde ba bénéficiaka, peuple ko yebate, Munkolo peuple ko bima 2 millions na balabala, Munkolo ane ko zala mabe makasi, yango mwa mboka likambo procès Vital Kamerhe, otomoni ba condamné 20 ans. Ba avocat na ye ba koloba mon sukuta benga lona to mama ngona ni maître Kabengele akoloba ye maître Kabengele azara na libabe a gagner procès tenga bitika makambo les makambo mboka potoka ki Vital Kamerhe alobaki na 4 langues nationales alobi awa to ye makambo ya mboka oyo ko makambo mboka bazoko chande ozochande président de la République en danger le président qui est visé yango to moni loi minaku oh ils ont visé président de la République oh mon kolo bimisara maloba banganga ata balobi ete Kamerhe moyibi achimboka na pasi mwana mboka balobi ete nzambabi azanzamba ba juste donc alimbisaka moto nyonso mais lelo Vital Kamerhe ba condamné 20 ans maître Kabengele oyo alobi ete abi kokamo bakomi kokota na ba bien ba abi bana na madame Soraya
tomoni Massaro bayaki comme ba témoin mais tokomi kama ba komi kokota siko kanga susu ba bien ya ba témoin ezalaka te. Qu'est-ce qui ne va pas juste na kata yo pona yo procès wana na quelques mots olandaki yango omoni yango ndenge nini parce que les militants de l'INC qui disent que non baza c'est pas babi que ça procès beaucoup politique eza politisé tant que yo peuple analyste politique. Bon, jusque-là, je me réserve encore naza ko se réserver, il y a ko se prononcer par rapport à procès Oyo. Parce que na comme mon lango pour na to yeba soki eza sérieux to eza sérieux te. Donc il était nécessaire na quand le ministère public banquette approfondie ezala pour na ko établir culpabilité ndenge ba établir le culpabilité de détournement de fonds. Donc bon, qu'est-ce qu'on peut faire parce que toujours là nango biso to ça la confiance dans la justice. Justice a sala musala na ye en toute impartialité. A sala musala na ye ceux qui culpabilité à détournement à fonds ezali ben a condamné parce que Vital Kamerhe na procès au azaki est mon côté donc bazala qui ceux qui neuf superviseur na projet à 100 jours bon il faut que ba nanya bimisa ki mbongo nanya facilité qui détournement en fonds c'est très grave que la banque centrale il faut yebisa biso au peuple congolais loi nini oye permettra qu'il y a bimisa mbongo tia qui ne ko toucher na réserve ya république sans que le président yeba donc ce président yeba qui te que mbongo ane bimi alors basakani na président c'est que dysfonctionnement mo ezali na niveau à présidence donc ce que président yeba qui alors que bon c'est maintenant banque centrale nde mutu akoyebisa peuple congolais akoyebisa justice mbongo ekei wapi mbongo ebimaki ndenge nini na ordre ya nani ndaki nayo kotoucher c'est très grave c'est une faute grave ya kotoucher na réserve de la république donc et je pense que tukoki koéviter na biso procès autrement tukoki koéviter parce que toza na espace toza na mabele toza na main d'œuvre toza na ciment toza na ebale oyo tokoki kotonga bandako topesi yango bato parce que bandako eza kaka mpona policier na bamilitaire te donc population nyonso balogement sociaux ezalaka su te eza kutu te voilà eza kutu na mboka oyo te donc mais biso omona yango na bamboka mosusu omona peuple moyen atungisa politique eza te parce que azobénéficie na balogement sociaux et puis omona bafrère loyer eza moke donc soki balobi 2 mois ya caution 2 mois ya caution peuple azotosa mais biso bapesa mibeko awa 2 mois ya caution mais omona garantie ekomi ba 10 mois donc yango nalingi vraiment ko procès oyo soki ezali politique so ezali détournement ya deniers publics mais soki ezali ezali vraiment détournement ya mbongo na justice au biso tozo la confiance il faut continuer ko sala musala na et donc à la banana nous recenser ba criminel financier au bazin impliqué dans détournement ya mbongo wana et puis abana ko condamner bango donc biso toza besoin tous à éclairer toza besoin to yeba mbongo ebimi ndenge nini nani abimisi mbongo nani nde ennemi ya peuple et loko toza nango posa yango wana donc to pesa ka confiance dans justice oyo nde muto elevaka nation biso to continuer ko sala confiance bon ce que ça sur le plan politique je me réserve je peux pas me prononcer que na bana ko condamner muto to na lobake non eza parce que ba yoka na gité mais il faut to comprendre ce que ezali procès moko politique et loko nini pousser bango donc admettons que Vital Kamerhe c'est un acteur politique majeur important quand même na bakor na bango ya ba UNC ndenge bakenda ko signer na Kenya na Nairobi kuna donc le lot kokolo bakene tozo benga le Vital Moyibi asali bone to mesana ko benga e caméléon mais admettons il faut tout avouer que eko affecter alliance na bango na UDPS parce que INC c'est une force politique dans ces pays donc je pense que nyonso wana eza kaka ba conséquences ya ba corps oyo ezali mal conçu parce que mboka ba dirigeant yango sur fond d'accord te donc eza que il faut bato tout bazonga na molongo tozela parce que défense ya Kamerhe balobi ba osala appel na yebite soki basi basali donc ba préparer kaka défense na bango soki que ba preuve incriminatoire eza tourné vers Vital Kamerhe nde sikoyo akotanga bakombo banani oyo ye aliaki na bango mbongo parce que Vital Kamerhe aza ye moko te mpe akoki kokufa ye moko te je pense dans ces procès awa nde tozoyoka mbongo ebimaki donc azalaki ye moko te azalaki na bato mosusu l'état il faut justice na biso pardon il faut continuer d'ailleurs même bastatut ya bato mosusu oyo bayaki lokola renseignant il faut bakoma prévenu parce qu'il faut que mbongo ebimaki ndenge nini na banque centrale surtout banque centrale ministre ya finance ntango mbongo ebimaki na réserve ministre ya finance ayebaki te
Donc va rouler le président parce que ce président il va quitter ce qui va rouler le président de la République. Donc procès à Vital Kamerhe tous on a nous vraiment en réserve, tous on en réserve place à Zali parce que na bo moto na ngai boloko ezaka pe malamu te pona moto. Donc après boloko ezaka pona miyibité pona bato mabete. Donc na pesi mona mboka Vital mbote parce que il faut que saluer parcours na il a eu des responsabilités dans ces pays très importants à gérer l'Assemblée nationale, à gérer donc makambe belé to saluer parcours naie donc bazala makasi va se préparer parce que peuple a besoin d'avoir réponse claire na makamba détournement donc comment mboka mobima détournement ya mbongo ezalaka ka notaire ya ba millions pas millions de francs congolais mais millions de dollars entre temps peuple azo souffrir on a mutu azangi même 200 francs ya kosomba lipa tana no bon imaginer que mutu azangi 200 francs kosomba lipa mais batu mususu ba na ba 30 millions ba procès pe et kosuka wana te parce que to lingi instauration état de droit pas tout un état voyou tout un état voyou na régime ya Kabila auto outi nango oyo siko faut que ne siko installation état ya état pour tout les instauration état de droit bon instauration état de droit sengi nini et sengi faut justice ya malamu donc l'état il faut allouer budget moko important pour la machine judiciaire na biso de façon que azala impartial et de façon que azala corromputé de façon que azala musala na ye penza nenge et sengi bani et longo bani penza donc eloko to senga yango wana juste fuite mwana mboka moyima ouais dossier ya mwana mboka moyima ndenge tozoloba sikoyo balobi na biso parce que na lai communiquer avocat na ya lobi aza opéré aza hospitalisé mais bon sikoyo omoni justice a jugaka ba pe prêter justice asali musala na ye je pense que lokola balobi aza communiquer moko eleki officiel kaza malade balakisa biso ba image o aza malade hein balancer à vue des recherches contre eux. Donc il faut ministère public à ça la communiquer mon boye officiel là ce peuple voilà ayakita parce que batiki bisoka boye jour à procès ayakité à mon ani pété communiquer mon salamité ni mon côté to faire na bisoka boye peuple azoye baté soka za wapi mais il faut baye bisa biso azali wapi soka za malade boké ba pesi biso adresse na place hôpital comme hôpital azali boké totali bino ba journaliste boké boye ba soka za malade ya solo mais ceux qui bazo camoufler information to yebi place azalité communiquer mon azalité mandat de recherche avis de recherche mon azalité mandat d'amener mon azalité mais il faut pas brandir bala avec sa population yango to senga communication de quoi to lingi justice obiso to soutenir hein asa la musala na ye to continuer ko pesa ye confiance donc voilà ngala ko se prononcer te na ko pe ko condamner te donc avouons que Vital Kamerhe a eu des responsabilités na mboka oyo condamnation na ye ko affecter alliance na bango na IDPS donc bon tout ka justice asa la musala na ye soki dans le minal banini preuve incriminatoire il y a détournement à fond n'engage justice à orienter qui ont pas Vital Kamerhe c'est quoi il faut yebisa biso parce que tu continue la phase importante hein tu continue pendant la phase importante il y a procès au Vital Kamerhe yebisa biso na banani baliaki mbongo banani dans ces cas justice ko continuer ko ça musala na ye a ko interpeller bato nyonso baliaki mbongo gouverneur ya banque il faut ko yebisa biso mbongo ebimaki ndenge nini to sala ndenge nini ministre de finance il faut ko yebisa biso mais bon oyo etali ba confiscation, il y a ba bien, il y a ba compte, tout ça là. Moi je pense que les amoussala la justice, il fallait ou bien il faut à ça la enquête approfondie, aïe bah bon, ndako o ba suma qui on a moment nini, compte o ezala qui approvisionné na moment nini, tout ça là. Donc on a pesé des éléments très importants dans le procès oyo. Donc procès oyo bisonyo sonenge to landiango, bon to lokola mwana mboka. Nazo continue comme ça la justice confiance, total en nenge osuke la biso, mais je soutiens démarche où il y a président de la République, il y a lutte contre la corruption. Donc lutte contre la corruption, Koko Soukara na Vital Kamerhe était le quoi toujours l'instauration état de droit, il faut qu'il n'y ait pas de gestion à Kabila. Il faut qu'il y ait une gestion à Kabila, il faut qu'il y ait une gestion à la ville de Kinshasa, il faut qu'il y ait na Makamba Bukalonzo, Makamba Jekamina, Makamba Gopasa, na Makamba ya Mbongo ba détourna qui a chemin de fer Kinshasa, Matadi Kinshasa. Donc nyoso wana parce que Tokogi ko envisager à venir moko meilleur te na mboka sans tenir compte du passé. Parce que batouana bazozonga kaka du moment bazozonga kaka donc détournement ne va nous persister aux alaka rappel comme sous koleka vraiment la nation Congo France comme na suka motuna ya suka toko sangisa ngala na ba mwa mboka di magique on sa malonda
Otomoni Bacheye, candidat dauphin à Seni. Ozaki a travaillé na Corneille Nanga. Rosard, ceux qui Rosard. Rosard Malonda wana, tomoni moi, oh le bibino boza ba nzengele kan. Boza ba tomo bunde le tangi ba Timothée les noirs banen. Tomoni Timothée les noirs le kanya le biete yazo ko soutenir Rosard Malonda parce qu'aza monto moko yebi Seni bien, a travaillé à bimi ses expertise na kata Seni. Mais to komona église catholique ba telemeli, église protestante ba telemi, mais to moni pe kote kuna kimbangiste pe koti pe makambo. Ba musulman pe to kota ba no mikolo no bongo. Sikoyo pe ngambo ya Congo central. To ko comprendre a tout matubwana a comme ici Congo central compagnie na yema tubwana. Congo central les akara o to ebi abato abwanya ya kala. Congo central les akara ya abato abwanya ya kala ba biso tozali Jean-Claude Louvemba bazali na pesi mbote ba généralement Mvemba Nkosi ne mwana nsemi bazali Congo ekokoma propriété privée ya atuté hein yango tozolo ba bato mususu baza ba référence te baza ba modèle te na mboka oyo donc bato ebele na mitu na bango ba yebi kaka mabe gestion malamu ezato moni te biso to ye na kombo banzengena nkanu ba pesanga ezali symbole ya bonne gouvernance ezali symbole ya unité nationale ezali symbole ya combat moko sans moindre faille alors toko ndima te ba ko sakana na biso to ndima te ba sakana na peuple congolais to ndima te ba sakana na peuple nenkongo oyo nyoso ako toucher intérêt ya peuple nenkongo akuta biso na nzela. Bon, moi namboka Rosard Malonda. Namoni ba kimbangiste ba se prononcer ba sala communiquer mon officiel ba lobi ba ebiete aza kimbangiste te aza pe candidat na bangote mais aza mutu oyo ageraki Seni mabe. Donc lobi nanga mona mboka Timothée le noir lobi ke no aza na expertise aza non. Ngana na contredire Timothée le noir parce que asala ki musala ya mabe na Seni. Tant tozolo ba ke processus électoral hein nanga ezalaki mabe il faut ça la auditionner donc jurance na ye wana ya donc il faut ça la auditionner ya Seni boya zaki partenaire nanga donc mibe ko lobi nini sur équipe wana échoué il faut balongola bango donc ba confession religieuse oyo et gérer Seni et gérer en mabe ba échoué na mission na bango même sikoyo netenga lobi wa musulman pour nanga ba pesa chance na confession musulmane qui mi nzambe za likola prophète Muhammadu ba pesa yango confession musulmane totala parce que Seni ezali wana pona kosala musala ndengelo soki yo ozwi na maponami yo nde oleki Seni eza wana te pona bataye ba lwa moko boye favoriser batu moko boye ba mususu défavoriser bango ndenge bataye ki lo utoko leka yaki taillé sur mesure en faveur ya FCC yango tolobi na Seni oyo koya oyo il faut batu ya sika il faut pe mibeko ya sika tozonga na deuxième tour ndenge na lobaki wana ya élection na mona mwana mboka Denis Sesanga na pesi mbote bisika azali président en vol a évoqué yango donc tozonga bongo bakokoyela biso te batu o ba gérer mabe avouant tolinga koloba ngo te calculer que États-Unis ba sanctionna mwana mboka Corneille Nanga siko biso ba congolais o toza victime ya musala na ya mabe processus électoral na ya mabe wa favoriser batu moko boye batu ebele bakoka kota na assemblée nationale te batu ebele bakoka kozwa te a favoriser bango amemi biso na processus moko boye oyo penza oyo crucifié sous mboka donc moi je pense que faut to luka batu nini ndenge na lobi to pesa chance na confession musulmane totala peut-être que to kokokende to kokozwa Seni moko malamu na loi ya sika. Mais ceux qui continuent à faire bango boye donc ils en faveur de FCC donc FCC va continuer à gérer biso na ba calcul na ya mabe et mboka ezo ke na koku fa ceux qui to limité. Merci beaucoup na Congo France ezaki mwana mboka ndi maziku maluba ya suka te mais maluba to kokuna so la conclusion na numéro ya contact. Bon numéro ya contact ezali 089 29 111 26. Quand numéro nanga batutu bazaka nango ya bana mike bazaka nango 00243 89 29 111 26 maloba pona lelo na sengi kaka
mawa ya nzambe parce que banzengene kanu likolo ya peuple congolais to mibatela to respecter ba mesures barrières corona ezali corona eza ko boma to boyi ko tanga bibembe parce que bibembe to si to tanga de millions et de millions donc to senga la peuple congolais to mibatela na ba moyens o toza nango lokola gouvernement apesi biso ba moyens te ba moyens o toza nango to mibatela nzamba batela biso nzambe soki pa lingi na bonzambe na ye na mawa na ye ay parne bandeko o bakufi na moto ali felo na oba aki malamu na oba aki malamu te nde na rappeler sous président de la République mandat na ye na peuple eza contrat à durée déterminée eza à durée indéterminée te na suka ye moko président de la République muta ko rendre peuple compte c'était to ba conseiller wana o baza ebele te soki 399 soki 359 ne ba ko rendre compte donc président ye moko muta ko rendre compte alors le président est appelé à associer biso idée à malamu auto yebi réalité à terrain parce que ba compétence ezaka kana PPRDT ba compétence ezaka kana IDPST ba compétence ezaka na Congo Mubimba bato bazo si sa ba classe na ba sacrifice donc le président promettait que jeunesse comme ça bango ba milliardaire congolais alors que Congo est comme machine à fabrication ba milliardaires étrangers donc monsieur le président zonga na ba bonne raison na bitumba auto bundaki na ba promesse union so salaki na campagne pour la jeunesse congolaise biso collectif ya ba leader kinois tout le monde place na biso te na vision en chef de l'état donc to s'organiser je crois dans les jours prochains to senga audience ayamba biso asola na biso ayoka eloko ni to lingi parce que biso to yebi préoccupation en peuple puisque to fanda kana peuple to kenda kana peuple to yebi eloko ni peuple a lingi biso ba o ba détournaki ba voix na biso hein na seni ya Corneille Nanga to yebi eloko ni peuple a lingi donc le président est appelé à koyoka biso ya ko associer biso na programme na ye soki aboyine ko associer biso lokola babi bon mboka oyo ezaka ka cash na FCC alors tokotika bango ba diriger mboka oyo mais rendez-vous ezali na 2023 donc toko appliquer régime sans sel. Merci pour la soeur Congo France on ezaki mon mboka Dimaziku merci na Olivier Viko ezaki na sima caméra merci à Christian Touré Kenzo merci à patron Didi Pumba matondo mingi na mandeko nyonso oyo ba partageaka ba vidéo na biso ba suggestion na bino de sarete mosale kende liboso merci vraiment la mwana mboka papi maibela ngampire basket merci à moi matondo mingi na mwana mboka Didier Maswekama papi batia de bonhomme Lisanga Patrick Chassa Chibasu Patrick Ochinga Michonoka Mwambi Bichonoka ngala mito ten balasi macha Congo France Ekara Molai France.com site ya Kolo Masolo ya danger Masolo ya kitoko Congo France.com